tolandi bandeko na biso boza na poto bomibenga ba producteur eza mawa mingi amonaki kaza liboso ya patron amonaki kaza liboso ya président oyo nzambe atindi amonaki déjà que non mutu akochange vie na Afrique centrale yeyo théâtre na minute oyo na ba télé dramatique eza ya kokufa na RDC aza na diction langage raisonnement spontanéité na komisi héritier Watanabe outi poto yawa ulala aka na artiste uzongi lisusu memeli mobana na libabe bande konanga esengo mingi parce que lelo tokobanda na info football mesana na o etali politique mais oyo na représenter d'abord o etali chef de l'état tokolobela na début likamuna ye après na lingi bon mesana ba sujet za la kaibele tokotika la ka te poto lo baka politique tout le temps il faudrait que moment moko tolobeli politique moment sous culture sous tokolobi économie il faut tozala ndenge wana erreur ezalaka na Congo eza ya kotingama na eloko moko ti jusqu'à ce que kosala usure non tozalaka na diversité to toucher ba thème nyonso esengeli ko toucher pour république na biso décoller d'abord tokoloba makambo sali chef de l'état na ba 100 jours na ye et puis toko toucher makambo ya journée internationale du théâtre wana soki na comme place wana bokata te bolandanga très bien makambo na koloba vous serez surpris. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Nalingi ko répondre par les images. Ya batu oyo mingi mingi baza ko prédire malheur. Mingi mingi okoyoka bazoloba ndenge bazoko makaka batingami na kokoma. Mes amis de la Mouka. Chaque jour, oh, c'est le président Kabila qui décide, et le président Félix Azana rien, Aza papier, Azo pesé et tout ça, en même temps, Bangomoko Babandi, non, nous sommes des frères, tout solo là, tout ça la bonne aboye. Mais Nalingi, pour découvrir dimension Moussoussou, il y a le président Félix Tshisekedi. Boye Bakaza n'importe qui. Comme président de la République, n'a comme déjà président de l'Afrique centrale. N'arbi Centrafrique, Afrique centrale. C'est-à-dire comme deuxième vice-président, il y a l'Union africaine, il dirige l'Afrique centrale. Ça ne vient que de Dieu. C'est différent, il y a Oyo, Fayoul, Azareki Koloba, Batounie, Omoni Ndengeni Ntango, Ponakio, candidat commun de l'opposition. Alors oui, ils ont volonté à Nzambe. Mais tant qu'on a échoué, et comme volonté à Satan. Mais volonté à Nzambe, bah sotaka yangote, et qu'on finit pas yangote. Tu vois comment on a que volonté vraie à Nzambe. Ils ont gagné, oyo victoire il y a Félix Tshisekedi. Preuve ezanini. Botalana nous, ex-président de la République du Congo, Monsieur Kabila Joseph. Tant bayamba qui est na Rwanda, ezala ki ndenge nini bolanda. Bouti kolanda, omoni Kagame, anati blouson ordinaire, pantalon lokola zoke na obeta tour na bilanga, afandi et puis baza na se ya chapiteau. Mais bolanda siko tango ayambi président Félix bolanda. Bon, mon respect ni tindi Kagame la ta costume, atia cravate, et puis un gumbama. Peut-être oh, à ça ango tous les jours, mais bolanda tango yambaraki na bato mususu nga gumbamaki. Bolanda. Bon, tu kolanda que à mon aki kaza liboso ya patron, à mon aki kaza liboso ya président ya nzambe atindi. A mon avis déjà que non, mutu akochange vie en Afrique centrale, yeyo, Félix Tshisekedi. Coup de chapeau, 100 jours il y a président Félix, na minute oyo, a fungoli ligne aérienne. Il a décidé et qu'on fungwami.
ya Kigali, Kinshasa. Mais tant que Kagame alobaki, bon publier les résultats de la Zoya, tu publier pour le non, 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 tu n'as pas le poids de venir plébisciter mon toit. Mais le président Félix a le poids en Afrique de dire un mot et balandi. Au monde il y a un moment de Gezali. Tout le cas qu'on a une journée internationale, il y a théâtre. Bande Korangai, Bolandanga très bien. Nga moko na sali théâtre makasi na bandi ko joue na théâtre depuis 1969. Na si na une médaille ya mérite national na pays yo. Tozwaki yango na ba Ngalufar, ba Masumu de Brende, tozwaki na ba Jean Chaka, tozwaki na bato ebele, tozwaki ba médaille wana. Mais théâtre na minute oyo na ba télé dramatique eza ya kokufa na RDC. Ekufi pona nini? Delika mona ningi na lobawa. Ekufi pona mabe na biso moko ba congolais. Point ya liboso. Ba télé dramatique ebele ezawa lokola kino alingaka télévision, même s'il ne peut pas gagner là-dedans. Allez la télévision. Ba komaki sikoyo osalaka épisode chaque semaine pour les canaux télévision moko boye na Kinshasa. Télévision rezo futama na ba espace ya zo couvrir mais yo zo futama te batiki lio espace ya que osalaka mabanga opesi mutu mbote na théâtre na yo wana télévisé yango no monaka mutu azolanda babiloko ba série pas série disons ba télé dramatique na biso ya Kinshasa ako separater comme na suka a longoli a koti na biloko mususu ya ba pays mususu. Pourquoi? Ozo sala parce que chaîne ezolia yo mbongo ezo futa yo te okoma obligé betaka mabanga na télé dramatique na yo ozo jouer eloko etali santé ya mutu mais na kati ya santé ozoloba omoni ndenge ozobela hypertension eza ndenge moko na commandant Kingandi mobali ya mama Kingandi bazalaka na songolo pakala kutu bazalaka utangi na bana na bango pour kaka expliquer maladie ya mutu aza nango. Ça énerve les gens qui suivent. Voilà pourquoi biso tu échoué dans le monde yo ya théâtre na biso. Ici j'explique, je ne touche pas le théâtre professionnel oyo esalaka na bato yo baza ba maître Mwambaye Kalengai ba Nzei ba professeur Ndundu ba Vieux Masambia ba tuebele ba osala ba Mandwana Elbas ba théâtre classique eza nango likolo mezangi espace oyo bakoko banda ko jouer yango mais nazolo bo ba bengi maboke. C'est aujourd'hui du n'importe quoi. Au fond, les télévisions pour la mabanga, ça n'ira pas. Et puis, Tolandi bande konabiso bozana poto bomi benga ba producteur. Ezama wa mingi. Ebele bazo utana poto, ayena bilamba akala, ayena $500 na poche, alingi ba sale na ye 12 épisodes. Pour nani boana ba hotel bande konabino. Akosuka wana te okomona bandi ko solo na moko alobi na ningi na solo na moko président yo kokota makambo na biso te apesi président $100 a sololi na ba mibali mais objectif na ezaki ba actrice akozo actrice oyo akene na chambre silani na ye azu mususu silani na asali bango tout mais na tango azo silana na bango azo pesa bango eloko te mazo pesa bango mais bon la te mbongo na pesi président ko futa bineze belé makasi yo kutu na kutinda lo sapato tango na okoma na poto asali bango tout tango ake poto alors que akosaki babandi ko lo président yebi sombongo tala makambo ba supposé producteur ba utaka poto ba asali na oyo bengami télé dramatique ou théâtre ou maboke oyo le kaka na mboka na biso RDC. Vous faites trop de mal à vos frères. Et puis, beaucoup ozoa biloko na ba château rouge esika bozali ozo pirater œuvre ya mutu oya nyokwami a travailler mais ndingari a pirataka œuvre ya ndeko na ete a pirater kaka œuvre ya Congolais parce que yo moko la kisienzela point mususu
à part ba producteur ndenge ba yaka ko sala kindumba na ba actrice na ko tromper ba acteur na biloko ba bengi zonzing nazo sola makambo etali ba sœur na biso pe ba utaka poto soki oleli mutu que azo jouer très bien au sepeli na ye très bien ça là na relation mais osa marié osa ko benga artiste vedette ya Kinshasa que na lela quand même kende zwa code tindeli mbongo zwa bilamba tindeli sala bo sala bo mais au sali volobi bo oyebisi mobali na yo na ke vacances na Kinshasa na umeli mikolo bena na moni ba parente oye oluki hotel au futi ozui artiste na biswana bozolala na ye na hotel wana et ça malchance parce que même dans la Bible balobi mwasi ya mutu balali na mobali mususu na mobali na mwasi bobo mabango ba malchance non soit de sali que moyen théâtre et fuluka na bozui ezati parce que les femmes mariées vous quittez l'Europe vous venez vous prostituer ici l'adultère bozongi na poto bolali susu na mibali na bino bomemi malchance kuna yango mona ke na monde ya ba artiste bazali kokufa na age ya mike okebo sida mususu ba betie kake mususu batindeli mbasu pona bino ba sœur makambo bozo sala tikela makambo wana oyo sœur ayebi ki asa célibataire ayebo sala makambo na tika mais yo marié o lukanini vie na bino wana bosala kana ba artiste et bomi via artiste côté mususu ezali ya que Bartiste biso bartiste congolais tolingi kozala ba gigolo trop. Moi c'est aller sayo. Moi c'est alati sayo. Moi c'est a foot lo ndako. Et si kozana moi si non na bana. Ozole sabana na yo na moi si no biloko ya kobo nde ozotinda kuna. OK kokote la moi si ya ndumba na poto na ndaku OK o na na poto e pa chéri na ngai bakangeli na ndaku 3 4 5 mois ozokuluka mikanda pose à la libre dans l'entretemps ya zole sayo et puis ozozwa pe nzoto na e gigolo ça ne bénit pas non la Bible dit femme toutes tes maisons se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi hommes aimez vos femmes. C'est ça qu'on nous donne comme condition. Mais tu as des bosso ndenge nini na vie wana tozo mene. Qui vedette nini wana, qui star nini wana peso mayele ya kozwa mwasi ya mutu otambola na eboye. O tipoto yawa olala aka na artiste ozongi lisusu memeli mobana na yo libabe. Ezali mawa mingi. To sala makambo mususu o wana te. Yango wana journée internationale ya lelo bako besoin bateme mususu bapesi mais teme ya malonga yango yo to menaka fina biso artiste ndenge nini artiste ya théâtre tozo vivre ndenge nini mitema na biso envers biso moko eza ndenge nini makambo ya sexe na ki eloko tozo sala na basi ya batu to sala ngo pourquoi et memi biso wapi toko ko sala ndenge nini il faut nous repentir côté mususu tozanga kamayele ya bukende musika yango na ngai na kota na cinéma parce que na cinéma ça na ba professionnel tant ozo landa bango ozo apprendre beaucoup de choses. J'ai commencé à travailler avec Jimmy Tisanabo, j'apprends beaucoup. Avec Ken Kalala, j'apprends beaucoup. Avec John Van Pona Makaboisson, na montage, Moussousso a perfectionné en Afrique du Sud, j'apprends beaucoup. Lorsque je vois Maître Kayoka, j'apprends beaucoup. Donc, ensemble à Batouana, Nazotanga, Emmanuel Lupia, j'apprends beaucoup. Lorsque Nathalie Jason, Nandega Salaka Moussala, il y a des décors, Nandega Lukabasite, non, tu es unique. So Nathalie Bijoun Kongolo, Nega Zosala maquillage, Nathalie Oyo et Coco. Kombona Moussou, la fille ici, tout ça. Bon, et Coco quand même. À ça, là, maquillage très avancé.
super. Ce qui n'a pas analyse, il y a film. On va s'en aller à Perrin Simon, Perrin Cam. Au moment que nous doit avancer, bah quoi n'est pas travailler. Ce qui n'a pas banani. Dans le monde du cinéma, les Congolais sont avancés moyen de 2 ans. Au lieu de yakawa, bino ba producteur, ko bizwa basi ya batu awa, ko sala ki ndumba na ba actrice, boya na matériel ya minene to sala cinéma ya concurrence. Les lots nous n'avançons pas, pourquoi? Parce que tout simplement aussi, maye les sila na monde ya maboke. Depuis ba mona succès ya ba Nigérien, biso awa, série nyonso ba komo sala awa, okomona kaka makambo ya kisi, to salaka na ngote. Comme on a bilamba rouge là-bas, bisika batiam na bango wana, batia bakaola ya pembe na lisu moko, ça n'existe pas dans notre culture ici. So yeah, on a pas comment est-ce que ndé boinganga zalaka, so kena bandu de zalaka na, so kena Kasai, so kena Kivu. Pourquoi on déserte la culture congolaise? Tolingaka so ko yoki ka muto sali succès, yo côté na kati mo yebite succès na ya sala ko ndengeni. O yebite musala ni ya sali, o mi boaki kaka. Poto zalaka pressé. Tolingi kozwa na mbangu mbangu soni yango wana lelo tokomo kolela lela o président Félix ukela biso ministère ya culture mutu ya culture azwa mais problème za wana yango yo bitumbe za wana za yango yo ba musicien ba mona kaneti bango de culture o komona so corporation salimi ba koluka bango bazala ebele bazala liboso. Or bango pona ko yoka nezalaka mobulu. Or il faut bango na batika bazo batu mususu bazala ba probité morale. Parce que normalement musique ya Congo ne BBC éducation na Congo, musique ya Congo. Eza ko ya ko wanga na te lelo bazo yemba set sport boteka. Mais je suis en train de féliciter un artiste pour achever, pour terminer plutôt. Je salue niveau de maturité, il y a héritier Watanabe. Dans la dernière émission, dimanche avant match à Léopard, basala qui a na Isaac Maï na Télé 24. Non, pardon. Petit, continue comme ça. Ba piège qui est la question contre la polémique, il s'en sort avec une souplicité indescriptible. Azan addiction, langage, raisonnement, spontanéité, na komisi héritier Watanabe. Mon frère, c'est du lourd la manière de penser. Na landi penzembo yo lingyo bimisa sikoyo, au changer les sous-sous, au commencer à pas vers l'excellence. Héritier Kolandate Makamo Maya Lobaki, oh Balobi n'a pas tout générique. Générique c'est quoi? Dans la musique il n'existe pas les génériques. Et ça va une invention congolaise, il y a pas facilité. Quand on ne sait pas faire de la bonne musique, bah continuer à bloquer pam pam bah bien générique. Yo beta banzembo. Parce que les gens na ba boîte soko kio kwa mutambo mutambo. Ben zete masengo soki nini tout ça. Voilà. Et ça œuvre le tikali ba tango à tout moment, à toute période. Héritier reste comme ça. Biloko ba générique on est ici là. Et où me la rater? Beta banzembo moni par exemple un jour j'ai mis un CD na Yoki sans te toucher Yajibe. C'est une œuvre qui est restée. Omba, 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 c'est resté. Ce qui va, ce qui on est na munanga et comme il y a pas mal. Tu vois ma chef d'œuvre. Ce qui coco y a un système. Ce qui va ébaler y a pas tout simaro. Ce qui va maz y a pas taboulé. Ce qui Mbazia Mundele, oh et beta ba docteur Nico. Donc héritier tikala na ba œuvre. On n'a pas besoin de tralala. Ata ce que les qui na TV to beta ka concert ba to ba futa ka ba yo kotala yo. Kotika la tena loyenge yake balanda ngai na ba terrasse suki wana. Non. Watanabe, rappelle-toi tant que Zaki non a Béatrice. Na ebisa ka petit frère. Sala tout. Mukolo bala benga ngana yako sala MC ya mariage na yo na zozela.